eza bambuma mike ya noir ebota abso na tolo ngana kanisa ke eza dû à l'hydroquinone mais eza maladie de noir pour bantio basima même hydroquinone na poto te baza nango eza maladie ya ba noir ba américain pe baza nango okomona mama tina babokela anga mpese ye na pakoli mafuta oyo batashe limo mutu mosu akoya mama tina ngana kana babouton na mona bademato esilaka te mais sikoyo na bitefonaki na oyeba biloko nini mafuta oyo eza nango ezosala makambo boye donc soki ya mbembe eza na nini mama Mireille nde naye kokende kokota na barecherche biloko esikago aza nango nayebi te soki nyama mona mutu nzambe atie na biloko wana nde tozolokota papier elenge ya Congo glodidi asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro mazolela Tracy Mbelenga mazolela Tracy Mbelenga. L'ami, vous qui êtes partout dans le monde, vous qui avez cette occasion de nous suivre à tout moment, je sais que quand vous me voyez, donc d'habitude déjà continuez à suivre comme ça, vous allez découvrir qui je suis accompagnée aujourd'hui. Je suis accompagnée d'une grande dame, chère amie, donc les amis naïvi qui vous l'entendent partout. Est-ce que vous allez, vous continuez en tout cas, vous continuez, parce que celui qui suit à la loupe ne rate rien. Donc je suis avec la grande dame, moi c'est Mireille Lopé, moi je suis avec la grande dame Maman Tina. Tina la fait, celle qui a fait la crème à base de la bave d'escargot. Aïe aïe aïe, je vais la passer pour que Yomoko habite ma salon. Je dis déjà bonjour à Maman Tina. Bonjour Maman Tina. Bonjour Maman Mireille. Nayebi ke bato bazolanda biso bisika nyonso siko na bamboka belé, je salue les amis de Paris, je salue tout le monde natangi ka Paris te hein, mais pour quelque part Maman Tina zara na Paris kin. Matina va découvrir sous le lot na produit na à base de la bave d'escargot, ils allaient produire miracle les lutter contre tout problème ya po na habité Maman Tina au symbole moi ndenge nini po na bandeko bazolanda yo kana ba biloko mususu na kotanga kombo te bato ba bête vers c'était makasi mais vu on a zwa ki kuna na on a zwa kana elenga Congo ko kanité singaza moi c'est la vérité na loba o ezali en tout cas na kanisa ba découverte mingi za na kati elenga Congo et d'ailleurs moi nanga mari qui j'ai sali tant on a leki na site on se na Paris na ina ndako alobi maman c'est quoi ça qu'est-ce qui t'a été fait nga habité na toleki émission mais il y a pas d'appel on nous a pas ngabi me balba ki yango leki nyonso abi maman me méfie-toi mais personne donc na félicité d'abord responsable à Elenga Congo et nazo participer aussi bino bato landaka to ka bozape yango mama bien ezebele yango nanga Maman Tina na Yesu kosola mino na kati ya site oyo na pesi bino na mbote mingi moko ya bino ya mboka lingi bino vraiment parce que na kanisa eza toza mingi te yo vandi 30 ans na mboka oyo babengi mboka elengi yo zokangi ba valise okangi biloko no zongi soko zaki ata yo mwana mboka ozumu mbali no mwana mboka bozomu mais na zumu paya na convaincre ye ezaki facilité ju biso 8 mois pour ndima na mboka nanga po yaza ba genre bato yaka bati mais na yene quand même na force et na gré parce que derrière ma tête je savais que je suis utile dans mon pays moki onga na zu na mboka bapaya na osunga na mboka nanga parce que moni ata to vai na mboka bapaya bambola ndeko yo mtu zoyo kangai to kokoka jamais ko combler mboka so ça mboka so to za libanda et puis mopaya moko te a kosala makambo na mboka na yo ninga kosala na mboka na ye yango no moni ngazali le contraire cela veut dire na du bana nanga misato ya suka zaika na 2 ans Marie azaki na 8 ans l'aîné avait 12 ans mais na kati na avion na komo mituna est-ce que na sala erreur na ke na bana nanga ba so bongo ba ngungi mais na mona yake ngungi ba meila ka ekisi mais na kende omoni Maman Mireille surtout ça na courage wana biso so batamuti tolo ba ke balobi eza impossible mais nga fona meka po to za pe na appui moko to ebi appui yango ya Yesu osoti Yesu no liboso okene musika na kiti pena na njili na moni pena batango wana ya 17 ans aéroport ezala ba climate aéroport ezaki kitoko boyeteni ba komi côté européen côté congolais ndenge ezaka na Paris ezala bongo te côté ya so kiti mko na kiti bana nga bazo ganga mama bakainga na zoto bazo banga po bazo mona ndenge bato bazo ganga mais na yaki la foi na bina zongi pour na bonne cause na sengi na merci
parce que cause nazongelaki pe nakokisi yango Vraiment. parce que nazwaki chance ya kotanga na mikili na poto nayekoli makambo ya loposo nayekoli ya suki nayekoli ya nyonso nayekoli po tosala bisalasa nasala maquillage permanent parce que nayebi ke mboka na so totokaka moko na kozonga na kotia bato maquillage permanent obino bozobenga tatouage mais en vrai terme c'est maquillage permanent ata toki apamusi kolongwa te nasala extension de cheveux parce que kokanga ezokata biso basuki mais extension ekataka te nakie na Nice nayekoli cours extension de cheveux mais extension nyonso ya bien esama na kinanga nasala yango mais na poto eza na $10,000 mais na Kinshasa nasala na moins cher yango bato baye bazokamwa mais naye kosunga bino nazwi mayele na tia j'ai gratuit alors Monique et maman Mireille na regretta retour na ngate au contraire je suis fier et puis kozonga na zong balbo ça ne connaît belé o comment mundele o changer na soleil nga betumba et na ko changer jamais na changer te nazaka ka congolais Vraiment. magio na bali mondele naza na passeport na congolais donc na zongi na mboka na ngane na kendaki parce que yate ke na boyi bato ba changer maman Mireille muto mutazana opinion na ye muto na mutazana ndenge ya zaleli ngana ko mona balo banga française na mutu na zomona française mondeli bon mutu mwindi ba benge français c'était que pour ça il y en a raison m'souter et puis la deuxième j'aime tellement mon pays na kokola ta kombo ya bato mususu pendant que ngana zana nga congolaise le natikala congolaise bien que bana baza ba paya ngana zali congolaise vraiment sali retour siko na kanisa mutu no sozo bete maboko pazo sepe bon so ba yaki misato mine mitano mama Mireille na kanisa memboka. En tout cas, merci Maman Tina. Balandi yo vraiment na moi mulai penza ndengo pesi bit na yo ndengo komela na Kinshasa kasi na moni o tangi mo misale belé oyo yebi kasi oyo penza imprimer lisusu makasi ezali likambo yo ya kobongisa loposo na bave de escargot o te na kati ya produit na yo miracle bande ko balandi naza sûr que bo mituna na bande lisusu na moto yo zubiso siko yo eza que Maman Tina zali mwasi ya na kati ya RDC o asali mafuta et salami na bave de escargot yemoko akolimbola pourquoi seulement la bave de escargot tozana venin ya serpent tozana makambo ebele kasi yazuka ka bave de escargot pourquoi Maman Tina o sepeli kaka na bave de escargot naza sûr que bazomona sur la table escargot ezali mbembe na lingala mususu babengi ba kombo ezebele mais Maman Tina s'intéressait plus na escargot pourquoi seulement l'escargot. Merci Maman Mireille au moment où on kene mobembo et on te le baka si Dieu veut et puis lobi na yebi on na okutate yo bongisa ngai malamu ngana tête na yebi ki nazoyela ba suki nazoyela ba maquillage nazoyela yango évidemment pe na yena ba équipement na so ba salon de coiffure na fungoli pe mais tant yo ko sala bato ba suki uko tala bilongi na bango nazo kokama moi na sali musala na malamu na mutu mais c'est pas cohérent na ilongi ya mutu omoni na respect, mon éducation, on ne pose pas de questions aux gens. Mais là, comme on ne connaît pas votre misala, il y a des gens qui kitoko, baposo kitoko, basi kitoko, so balati babaya na ba luli ba. Mais ni bango so bazana ba tampon na matama. Ba misala ba bi mama. So to memio na zambi okuta ba mafuta eza kuna ya onde bibisi bato. E uti wapi? Oh, mingi ezo utalibanda. Ibanda to na ba pays africain mususu entouré ce bilo la mazo kota mais mususu be ba osalawa kalobi bongo sikoyo bango to ba sombi ba bandi ko be bandam amuni kazo be ba kaka so continue ka ko tia bite mama biloko ngo zo be bisate soko pakoli okotela lila lekosa kitoko modèle wa yo so zo leka batun so azotala mais nde après nde ba conséquences et ba galobi tumbai wana za hydroquinone on is a Satan. Satan va bengi hydroquinone no mondele na poto. Aboya yango donc bacha nyoka le kam hydroquinone te. Bongo sikoyo Maman Mireille. Moni makamamboka biso mtokotambusa yango te. Wana eza ba konzi ya mboka nde fali balandela dossier na pe mindele balandela ya bango. Maman Mireille so bakangi na hydroquinone na poto. Osala makarati. Bisikonga na moni ke na luka mwa solution na bato yango. Maman Mireille nakangaki ba salon te. Na tekaki ba matériel te. Ma matériel ngati le la na salon ba salela on na comme komona ke ngana osala suki ndenge nini et na osala faute zéro faute ezala bien mais ba faute et le quoi yo moto na likolo lati na soza mulungu obima baba ndeni na koti souci ya ba elungi ya bato na bossa na raté à l'époque j'étais m'installé na Kitambo na benga kango Paris King
na likolo na étage pa ezali na dos je crois na sali ba crème parce que na sali esthétique pour na bana kosukola batu bilongi na bana sala batu soin na bongisaka mais ça n'avait pas donné parce que la vérité est mieux okomona moto place aza froissé et comme il défroissé ba bengi ridé et comme moi moins ridé mais tampon tache et le côté na vana na ngapé na komaka bunda na kaka pour ceux à la pété mais il y a eu un beau jour et je remercie le ciel tango na ko découvrir que bave escargot et sa solution maman Mireille ko découvrir ezelo comme ça ko yebezelo comme ça ko sala nakati yo moke mama Tina bolimbisi tango yo lobi ko découvrir ba mama mingi to mipesa na cuisine na kolamba na kokipe ba papa na kokipe bana mais aux 8 ans ya ko luka ba recherche on a ko beta moi lisolo moke vraiment ya moi ba recherche on a po biso total kaka kolambela bana ko sala boye ba mama mingi te ba tala ta mususu ba kokota na internet ta mususu ko se documenter et tout mama Tina yo ça qui ndengeni pour se démarquer le ko la maman mususu côté ya ba maman maman Mireille to bossa na raté komba na biso to memango vimo bimba so yo comme mère de famille faut ça netinga to so na ko sanda kuna ngati mais biloko mobali nanga c'est la même maison nous zela bana nanga we ya linga ka wona sina sali to négliger ka ba tâche na biso te to prétexte raté que na sala musalamu ko ya makasi ngapela na musala makasi okitala la bonté o matana cuisine ça facilité mais cependant eloko yo sengina loba eze sengo parce que ko pesa pe baninga msuba idée ngana vandaka liboso ya bilili ba bokilo na ngana Normandie pour kotala ka télévision na moni crème ba ko l'accès à la télévision Ulusina vous pouvez taper dans les internet Ulusina ba la kisi mindele asaki na tampon tapoke asaki na ndute ke ala kisi bari de ke na isi bokilo na ngama mama mobali na ngai mama crème ofona somba est-ce que ebi kina mboka nanga na sala ba crème ndenge nyoso ba tampo kolongwa te mage pour ce ko s'assouplir ko lemba mais tampo longwete nga fuka na somba bokilo nanga lobi nanga boy Tina ta vu les prix mondela tuninga au moni talo nga bina moni 59 €. Alors mais toi tu vas acheter ça ou te que la bonne à combien ou resomba combien de pots nzote lemba kinga mama Mireille mais na bina benga lam so basala ba réduction na bengi société wana balobi na ngai boye biso tozali société à publicité ba pesi biso produit to salela ngo promotion Ulusina mais biso toza ba fabricant na ngote mais soki olingi to pesa yo adresse ya usine ou benga bata usine bo traiter na bango ba pesi nga adresse ya usine sala ka Ulusina na Provence na bengi bango tango balobi nga talo na bani kolela mama Mireille na leli na motapoto akolanda nga yebi 59 €. Ils apposent 60 et quelques dollars. Comme pour un gros escargot dans les amis. Bon, ce qu'on y ressemble combien? T'as changé comme ça combien de temps pour qu'il. Au moins na lemba qui a ou déjà découragé. Mais na et là comme on n'a pas beaucoup kilo dans la Normandie, na dit ah maman. Mais chez moi il y a des escargots. Vraiment. Nous avons une forêt de Mbandaka, pays équatorial. Mais escargots na bango miki ba on les kaso mbule beti ba kokana escargots na biso mbokata. Quand je suis esthéticienne, je fais des cours, je sais faire des crèmes. Et là, on est aux Angai. En tout cas, maman, je vais essayer. Bokilo nanga c'est kangai. Nzamba zoyo kanga, mundela c'est kingai. Nabi maman, c'est pas grave. Na bengi mobile nanga, sombelanga beskago na mboka na zoya dans 2 semaines. Na obunda na ngona yinde nzamba osa. L'histoire est triste. Parce que yes kago songo simba koti nanda kuna eti. Yo so pasoli maman Mireille, akufi banyene bimi ya noir. Ozoye bakutelika mosala te yo lobi siko atambola kana landaka zaine soko atamboli za ebimi nyepe ya mwindo za sima zaïba donc aussi le maïli mais je remercie mon mari monsieur Philippe Lafez que j'aime beaucoup qui m'a beaucoup aidé celui qui m'a aidé qui m'a montré comment sortir cette bave et comment commencer à faire des crèmes avec. Place sur les parenthèses parce que c'est sa faculté intellectuelle. Vraiment. Et alors bref, na mimi na musala papa. Mais moni na kopesa conseil bande ko nango toza belé na cosmétique to sala rango. Banda kopesa nanu batu na test avant ba lubele la o bana ko teka o bana sala ba publicité na ba télévision pe bande ko ba journaliste bokeba. Et là ba publicité mso sali ba yo kango na sima. Parce que ngana zu moto zo benga ngazo tungisa ngana libongse longa zo bana kanisa na PCT tikai. Mama tila ilungu na ngeza ngabitika. Ye na nzambe na ye.
ya kanga na sunga yo alors ndeko pakala na kotanga communauté mais so yebi ko sala biloko oza sur na ngote protéger bande ko c'est plus important na pesi crème pendant 6 mois gratuitement na bato maman Mireille jusqu'à ce que na bandi ko tala bilonga bato so changer nde na zui likanisi na ke no ko laksa l'état tala ce que ezali bien pona na banda ko commercialiser l'état tali ya pesinga mikanda et comme melangana faculté ambassadrice de la paix ba futaka ko soki na ke na aéroport na poto na wasi so batali mafuto batikinga na leki donc esalami makambo ya bien nakanisa oyoki historique yango parce que lobi bandaki ndenge nini ebandaki ndenge wana naye kokoba nakanisa bandeko mpe mosusu balandi lisolo na ngai ata na domaine ya cosmétique te makambo eza ebele bakokosa l'effort baya basala mpona mboka na biso eza eloko ya bien. Merci beaucoup Maman Tina tolobela mafuta oyo osali ezosunga bato na kolongola kaka batage to mpe ezocontinue kosala mosala mosusu na loposo. Merci Maman Mireille. Mafuta yango oyo escargot na bao basali yango na France Lucina na oyo basali na Afrique du Sud Elena no biso na RDC Miracle ezosala makambo ebili ngai to na sali po na souci attache nayebi ke bato kolongwa attache na CP mais ma grande surprise on ta sombi aye Maman Tina oyebi na bote manga na mambudi na tie mafuta no bambudi ke nayebi te mbudi eza bambuma mike ya noir ebota abso na tolo ngana kanisa ke za dû à l'hydroquinone mais eza maladie de noir po bantio basima même hydroquinone na poto te bazana ngo eza maladie ya ba noir ba américain pe bazana ngo o mona Maman Tina babokela nga mpese ina pakoli mafuta yo batache limo mutu musa ko ya Maman Tina ngana kana ba bouton na mona ba dermato esila raté mais siko na bitefona kino yeba biloko nini mafuta eza nango ezosala makambo boye donc so ya mbembe eza na nini Maman Mireille ili na yako kende kokota na ba recherche biloko iskawaza nango nete so nyama mona mutu nzanga tiena biloko wana azali na likambo liboso na peptide antibiotique donc antibiotique ozomona na ba tube bazofina yeso inaza nango yango no moni so kwa akuti ba microbe azoboma azana allantoine motaziki moto nde posebe baka Maman Mireille ya kokota na madusu na nzoto ake ko régénérer ba tissu ya kati a régénérer likolo posonneuse normal azana collagène en tout cas oya collagène ponga c'est l'esthétique so moto tangele collagène a c'est l'esthétique a oyeba valeur eloko mindele bazo fabriquer en ba omoko ba fabriquer pona ba tiana ba mafuta mais yeza ya naturel collagène eza substance oyo zo rajeunir poso moyo onuna ezate aza susu na vitamine A B C T D o yango ndeza conseiller pour na peau donc tant mutu azana biloko nyoso wana je comprends pourquoi cette crème ne peut être que embellissante d'abord et puis c'est kitoko traitante et bomi maladie et rajeunissante et puis c'est jeunesse donc crème ezo sala 3 en 1 yango no moni eloko mona remarquer ki na musalo yo o monta na sali yanga na sombi ya mindele na meki ko tester ngo na we yanga ina comparer mizei na ngile kaki na luki ya bango na zomona te mais na kangi pe ya bango na pote ya mike na bimisi sei na bango za pareil te donc biso to ça plus na chance plus to za na escargot tropical oyo occidental baza na vitamine tropicale te mon hiver na poka poto neige etondi feuille mona na te auliani mais bakeno bata makati bazela feuillage bi mais biso na équatorial na mbandaka baza na humidité bazolia ba feuille pourri baza na vitamine soka leki zai ya zotika ya osaka na ngote donc il y a une bonne différence quand même na crème vraiment merci balandeko balandi namoni ke boyoki Maman Tina penza na bokebi nyonso lolenge mafuta o esami na bave d'escargot za kosunga mafuta ngo ebengami 3 en 1 donc na minute moko eza ko bongisa loposo eza kosunga o na maladie o loposo epesami pe eza ko zongisa o lisusu elenge po biso stolinga kozala lutte contre la vieillesse quoi donc eza bongo Maman Tina soki moto azana posa zo mafuta oyo akoko mona ngo wapi po mokili eza tellement monene akoko zo mafuta wapi miracle ni akoko sala. Merci Maman Mireille
à niveau RDC ils sont facile. J'ai essayé les viser bateau yo baza trop touché na flux hydroquinone. Comment ça n'était les bossons dans un ONG. Parce qu'il y a des gens bah y a capable de soigner gratuitement pour bana ba moyen. Mais Nathalie Namboko Tozali bateau baza na milliers de mini baza plus touché. Moto azota mwana mutu ka climatisé atazo chak hydroquinone moyen eziki ça est exacté. Le on a kena ko toucher ba marché. Na baina na marché à Liberté. Na longwe na kena marché à Gambela. Na longwe na kena marché central. Parce que ba mwana bazoteka na samui. Bazotchapeka mafuta ezobepisa biso. Donc baza pena na ba toucher makasi. Eko longwa na tena ba quartier na extension ya Lemba na eko tia na Sosimat na Gombe na tia Bondalungwa na tia Victoire na tia bon marché on est en train de mettre au bande la semaine prochaine. Donc ils ont mboka ya munene mais na koza la partout. Et puis on a pétaka c'était bato wa moniki. Na meka kozwa pe na tekaka parce que toko kili ba côté msuniti ba mbudi kuna na comité. Yo za côté kuna ozo ele bande kwa côté kuna ba transfert comment passe ba bouchon. Na tango yo zo teka côté kuna ozo ele pe bato. Mutu msa otuna na osala ndenge nini. Cela veut dire ndenge za kana toute commerce parce que c'est une toute petite boîte. Où yo somi na moins cher donc on a pris de gros pour revendre et n'a pas bateau. Na moment là pe bato bazo be yanga so quartier mbudi ngaza te na tindi batambudi ba yepa na yo. Pona bandeko bazana libanda mboka. Nazo beta c'était le mini na kina ma message ya kopesa na bato na chaîne X. Nazala ndeko pa benga kinga na niveau ya mboko nini izala ki Canada. Aleba linga représenter pesa na Canada bazati. Aleba ki tokota contact na elilo. Mais na kanisa na Belgique représentant Azali, na France représentant Azali, na Suisse Azali, évidemment na Hollande pas Azali. Donc tozo meka ko poussa na mukie na kolinga pe bandi ko Australie bazo benga mingi, bazo pe représentant na bango parce que mutu moko ko mo distribuer produit pour na bato. Et loko na sepeni mingi na bandi ko mingi bazana libanda. Balobi mama tina so mafuta ici biso tozo pakola lisote. Na tuni bango. Ma maison na biso na sa pub na bango teza na Strasbourg Saint-Denis parce que na rimo ko za na Paris na Strasbourg Saint-Denis toutes les maisons cosmétiques ya poto tandami wana ba pelisa ba minda ba salki so kotika magasin mama Mireille yo kanisika yo pe le wana ko bobika ko na po musuma kata magasin aba mafuta la bango za petalo mukete za pe cher na tuni ba ba bito pakola ngo to changer kati to ju mafuta uti na mboka ba sali na biloko na biso mboka to sentir penza mwana mboka lingi biso yango no moni bref balobi mama tileso mafuta sino paola ka glycérine nazo zela mafuta donc c'est mingi. Je vous remercie d'ailleurs na confiance wana pe na bolingo wana yango na pe na limba te ko yebisa bana mboka to meka ko to mula mboka na biso bato to kosomba mwa biloko libanda to tika molimo wana to zo bambona na to so maputa na biso mboka to tonga to pesa bana so misala basali ba cours ya couture to luka kuno somba ba boîte de conserve te to sala bilanga na biso to lona ba biloko na biso ko mona économie mboka ngana yibi ma mwana mindele bakolinga basoma biloko pa papa ya te ba kotela ba mbongo biso siko to sana molimo na fona mata na avion na koma na Dubai na koma na Chine na sala boy mais chinois mtabeni biso mbongo wana mala mbongo na bisotika na mboka na biso zo luka on kutu mama Mireille kina mwa beno kubwa kango Exactement. Matondi mingi bandeko balandi na zassure que bolandi vraiment na bokebi nyonso moi li solo tozaki nango na mama Tina PCP lisibino na moi petite récapitulation donc récapitulation ce qui toko koloba moi le poto donc tokoloba était mafuta mama Tina et ça mi na bave d'escargot eza ko traiter le poisson na yo eza ko embellir eza pe ko soigner yo na ba malade nyonso za nango pe et rajeunir yo lisusu bandeko bozolanda biso soko lingo zo mama Tina na nzela na singa na ebite mama Tina numéro na yo ko pesa ngo rapidement po eza bien eza pe affiché mais mama Tina pe akoko pesa ngo na moto yo vraiment affiché aux ala mieux parce que azota lazo commission défilé c'est une bonne chose et loka na koloba la bandeko nyonso oyo bazana kati ono bana libanda na yebite soki ndeko no mirai bobota milumsa bumo ko saloma be au mona yazo luka bien pour na yo mais on n'est pas voisine à sali au mabe mais to keba na bichacha la bipakola pakola peto tika molimo ya obima biloko ya biso ya mboka ba okangela biso na ngokuna tala dernièrement mwana moka matina mafuta na ngai
badouanier ya France batelemisi na Roissy batali mafuta babia fungola batuni ya ya base d'escargot yoka policier yango douanier yango naketu na chef nanga akepa chef na tuni alobi yokisanga solo ayokisi chef alobi oh ça sent bon l'escargot ça fait pas du mal batiki kabibi aleki mais kabibi mutaki simana yaki na biloko totanga akombote bakangi basengi ya monde à $2000 azolela na uza 2000 € wapi mais pour l'année to kamata biloko on zobebisa biso to kenzo bebisa bandeko na poto donc soit to pakola mafuta poto photo pesa na mafuta na ya bien sali ou alors to pakola mafuta ya biso ya mboka ou to pakola ya poto mais to tiko ya bapaya o ezobebisa biso on les a conseil vraiment conseil qui te comme maman Tina pesi tant besoin mon maman Tina Zolo vous sentez quand même que elle est fière de ce qu'elle a fait donc aza ayebi mosala na ye na mozindo nyonso benga maman Tina je suis sûr que vous allez jamais dessus mafuta o ezali kosunga loposo yonde koza musika ozuli baku kitoko ya kolanda pe benga moninga mosuso monika komi déjà kobeba oyo nanu ayoki lisolo ya maman Tina atali yango na mwa liso ya penete benga ye loba na ye betela lisolo ko l'évangile benga ye pena betela lisolo oyo a reçoit vraiment solution na loposo na ye maman Tina na tombeli openza boton de belé na éviter lobaka ya suka poto kabwana. Merci beaucoup maman Mireille na sepeli mingi ko yamba bandeko ya ilengi ya Congo eza vome ilengi makasi po nakanisa bandeko mimba yebisinga maman Tina totala kayo mona tous les soirs na tchalanga maman Tina na yo kai nakanisa na mwasi moko na kana ba conseil na otikela mne lo ba conseil moko important bolinga kate ko vanda ka une semaine 2 semaines 3 semaines ostikol ko sala soin visage te na yo ka sango na yo ko yo kangwana satana uti nkina libanda soin de visage nous ça les a le kuta ndeko une fois na semaine il faut nettoyer pour na yo parce que nettoyage on les fongola ba port moyo nous na yate moyen rides ate nettoyage a bien ezali gommage so aussi si gommage aux huiles jaune d'œuf aux huiles d'olive au sangisi au tiene longi et au sale quoi masque et au kangama so e kangama ko lo batte ko sekatisa la baride apo rincer aux huiles crème no chaka d'habitude au pakoli so ki ya biso miracle tche so ki pe ya ba mboko ya poto tche mais maman ko sukole longi ezali très important wana penza ali conseil à journal lelo na kanisa so to leki na émission mususu na kopesa so moi conseil mususu en tout cas na lingi bino mingi na mbase bino. Merci beaucoup comme une mère à Spéci Penzatoli ya moi suka na ebi ko profiter nango je vous aime bien aussi Mireille Lopé m'a vous dit aussi au revoir bye bye. Elengi ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro Mazolela Tracy Mbelenga